Ale kumanga motema moto yaya. Vous quittez, vous yoka kaka. Qui ça? Nabiso. Et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, qui ne l'équipe partout. Kisasa et l'équipe partout. Mikolo les abîmes, pardon. Jima c'est le raté. Il y en a bien un gars. Jima Mokende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que j'ai zappé? C'est écouter le mot KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jima Mokende. Où est là? KNB ko zappé. C'est écouter le mot check au Vandi. Est-ce que kokuta na bino lisusu mokolelo pona ko présenter bino magazine KNB magazine boningaka mingi. To koma ko kamwa ba domestique mususu na Kinshasa le fait ya kofa na la famille moko azosala musala akomi ko se considérer comme l'un des membres effectifs ya famille wana. Partout kaka na commune ya Kalamu tozo luka koyeba lisusu ndenge eloba marakie to pe ndenge sala mara mingi soki ozana bonne na yo na ndako eke bo umela ayebani na famille mobimba amesana na famille mingi bakoma ratetu voir même soki otindi eloko to asala likambu akoyeko boya pe omona zo beta makona osala te uswa akosala ngo sima ya ontongi to tuna batu soki ezalaka nini etinda ba bonne basala bongo ko mesana kaka tonko mutu oyo azosunga nga pena sunga ye bon foto sungana na mboka na biso ezateke naza na mwana musala na maltraité ye eza bien te aza mutu azosunga nga po misala mususu ngai nazokoka te alors nazuye po asunga nga pena sunge na mbongo tozala bien te eza bongo te soki ozana mwana musala bo vandi na ye bien penza bo umeli na ye fo yo mama fo otosa mwana wana po mwana wana pe atosa yo bazala bien na ba patron na bango po bisika azobikela nde yango wana siko lelo soki alongoli yo nani yango okozwa wapi po misala pe komi passe yango wana conseil kanga na pese yango wana ya malamu mwana musala so akomi tetia par rapport ya éducation oyo patron ou patron na ye ou afficher devant ye. Vous avez ce pareil na banozo bokolanda so que éducation mettez moi la même ya yo mo repose à l'impoli à ma petite mais c'est par rapport à l'éducation instruction nda ko okutanda otambola nango na ba norme conseil za na bana misalo ba mo ba teti so ba omela famille mo quelconque faut pas dans l'attitude de musala pour musala de bikisa so remettez tu par rapport il y a confiance tant ba ochao libanda yondo ko perdre au patron c'est patron de la mbongone a ozara mo na musala musu a chiona yondo perdre par rapport à confiance. D'où faut pas à la respect. Moussala au PC d'instruction. Na Moussala au sala faut sala le tel zéro de tel zéro. Ba R ezali keno eza favorable te pour na yo za payer repos. La kisake déjà ba bolakisake déjà ba trop koseka trop na ba bêtises ebele trop tant ya ko découvrir bina ko peser bino. Donc ba déjà baza boy. Si un premier akoyeba comment ko revendiquer. Mais pendant que nous PC d'instruction est favorable pour Nabino, soit respecter en côté des principes en acte et d'instruction beaucoup bagano vanana no pema juste à ce qu'on comprend la réalité la peut cause ça. Bolandi ndenge bakino ba pesi ba point de vue na bango concernant ba bonne oyo ba umela na misala ndenge bakoma ratetu. Alors biso pe KNB conseil européen ça na ba bonne nyonso. Ce que umeli place au sala que la kisike au sala ramsala na yo bien yango ba garder pendant longtemps. Et li ko laxate que lokolo umela bokoma lokolo la famille so batindi yo oboya non et ça na sens parce que musala ndé eza papa na maman. Pour ceux qui au lekisi ba excès des ailes et commis ba ko pe ko longolo ba bengani yo moka ka ndeko lo basusu baza mabe na ndenge to umela ndenge to vandela na ko bakoka ko longola ngate. Alors faut faire très attention. Place à musala eza place à musala. Place à ba jeu eza place à ba jeu. Kinshasa et l'équipe partout. Makamutoza comment la télé kala la Kinshasa et comment fréquent ba fille mineure mingi. Ba comment comme la cigarette sans même colocation. Partout le magazine na bino KNB to ekolobela un peu likambia bana basi o ba fimaka mingi. Kala to ebaka cigarette ezali pona ba papa pe ya mikolo.
mais les autres constaté que ba jeune fille mingi ba comment mais moi mineur moi be mazo fumer to éviter ce que ça nini comment au sala que ba jeune fille belé na kati ya ville ya Kinshasa ba banda ko fumer et en tant que kutana ba jeune ba tout na ba on peut pas répondre biso sauvara pe Chimbok et sauvara Chimbok eza mabete soko daye na Chimbok o damaka bien te ngama on na zawa na ba Chimbok te mais ba tout so ba Chimbok mona ba Chimbok ba le kutu moto ba Chimbok te na santé kitoko pela msia ba Chimbok abeli tiberte moto ba Chimbok ta beli tiberte Chimbok eza mabete Chimbok et sauvara na susu ba Chimbok bo moto mo singa 50 mais ça tchanga mo DTF ta ko pese DTF na connaissance direct je me sens mona sauveur kaka na taf wana pese kaka Chimbok bon mon sous akola na butu wa ka luka Chimbok na ba pena Chimbok eza mabe na ba fille eza mabe Chimbok milinga na kati sala na bien o ba Chimbok mso le temps na moya makati moya mazo fumer comme ne so ba mi bal eza pena c'est pas normal pour na pena batika o ba ka diamba bana basi batika nditi les jours là na moni ba basi moko ba fumer ba whisky again selenga pena passe na kati motema na ngai baso ba fumaka batika na bango eza pena normal te pour na bango ko rater pe libala na pour na makambo wana ka pona nga vraiment na moni eloko était kwa cigarette ya mabe pour ezo contribuer rien na santé ya mutu siko mona film mususu azomi la cigarette était yo za mwasi est-ce que moi mwasi vraiment me makaya eza malamu te yo mwana mwasi esengeli to mela ba cigarette fiona batika mela ba cigarette parce que eza mabe ebomaka po yo pesa maladi eza pe na tiki te pona basi mais botika ngo po boza malamu boyokela ba parents na bino boyokela pe baninga mso oza malamu bolandi ndenge bakino ba pesi ba réponse na bango na micro na biso ya KNB alors biso pe KNB conseil to kopesa na ba jeune fille nyonso surtout ba o baza ba mineur bazo mela cigarette na loyenge premièrement na papier ya cigarette ba komara ke fumer est préjudiciable à la santé le tabac nuit gravement à votre santé mais au cas mo na mutu pa tanga azo mela na cigarette et surtout eza mabe makase pa ya mwana mwasi tango zo fumer mutu rokoma essouffler ndezo créer ba problème mingi et akobota romona ozana pe mato ozana pe mamukuste parce que au fuma trop en tout cas pour moi na moi si eza vraiment ma bé il faut kotika Kinshasa et l'équipe partout bakino ba déplorer comportement ba jeune fille ba comment nango ya bota et puis asundoli moi n'est pas parent na yeto pe bandeko na yepo ke na yebi Kinshasa et l'équipe partout le magazine na bino kiti lisusu na commune ya Gombe comme d'habitude pour na kosolola na bakino ba biso par rapport ya comportement ya bana basi o bazalaka abotimo na moko mibale to misatu mais musala na ye kotika ka bana na ye auprès ya maman na ye pour que maman na ye azwa soin ya bana wana pe ya bimi na ye akebiyenga yango to kosolola na bakino ba biso bango ba mona comportement ya basi wana lolenge lenge eza faute ya bana basi te eza faute ya ba parents soki azana discipline moko envers mwana ya mwasi et kozala pasi po ke non mwana ya mwasi azwa mwana na ye atika ye pa ya mama na ye pona nini na koloba bongo po ba parents de atango baboti biso basi basali wa bango musala biso tokoko bakisela bango charge te ngana kopesa conseil na baboti et que tango mwana mwasi aboti mwana ya mwasi yoza na droit ya komema charge na ye te c'est dire que ozana droit ya kopesa mwana discipline moko ke non et permettre ye mbala ya sima atika la lisuko sala acte wana te pourtant yozo zo mwana na ye ozo mema ye ozo sala ye bozo sala mwana ozo pesa ye ndeti courage moko ah mama nanga azali mama nanga bokola ne bana nga problème ezala ngute mais tango yo mama oza na rigueur et kozala pasi lelo zo bota bana na yo zo responsabilité na yo puisque maman na vie asali ya ye mosala souhait ya maman ezaka nzambe asunga yo ke obala osala classe aussi ça et puis obala obota bana na yo na mobali na yo puisque couple wana ezwa responsabilité à vie mais na maman o ba jeune fille à lelo bazokende kozwa bazemi ou bien aboti bana na divagation ake kopesa maman responsabilité po ke no yenga yenga bon na koyenga yenga wana ezali d'abord azo tia bana na danger po mama ba mama musu baza fatigué azana une possibilité ya ko garder bana donc sécurité ya bana bien ezate moi tango aboti déjà il faut yeba déjà ko lukela moi ne lipa na mukate il faut déjà yeba po azui akomi dans la responsabilité déjà fa ba ko luka baninga ba loke saka misala ko luka ba mbongo pona ko leskolesa ata mwana moko wana faut la charge na ye po avenir na ya lobby yo ebité il faut ko ta classe il faut attendre alors il va encore tikela ka maman yo ke ko tambola na yo ke biyenga
après bakisi mosusu bakomi mibale bakomi 30 minutes na mitano osuka bapeza mabe bapapa mpe bamama basexprime na micro na biso ya KNB mais conseil na biso ezali juste na bajeune fille bazala na habitude wana en tout cas il faut botika parce que mama na otende atindaki yo okende kobota bana mibale to misato wana mpona oyo akotikela ye responsabilité en tout cas il faut s'assumer en tout cas il faut kozwa vraiment bacharge na yo ndenge ondimaki kokende kobota nde mpe okozima ya kozwa charge ya bana wana parce que yo ndo obotaki bango eza mama na otende moto abotaki bango toboyi te bazali bakoko na ye mpe kosala part na ye mais une partie ya responsabilité ezali korevenir na yo mama parce que yo ndo obotaki bana wana koluka te kotikela mama charge parce que mama asalaki déjà part na ye aboti yo abokoli yo yo mpo ndimi yo koma mama en tout cas zwa mpe baresponsabilité na yo ndenge mama na yo azwaki baresponsabilité na yo ntango yo ozalaki nanu mwana Kinshasa eleki partout. Et rata jamais pe koki ko rater te rubrique na bino bolingaka mingi selfie kanga photo buka kingo pe seka moke bon continuer toujours continuer na ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na supérieur mingi to pe ba université baza pour former ba étudiants nation de l'information et de la communication yango kanbe luka ke yeba type nini ya ba professionnel oyo bazo bimisa na marché d'emploi. Zali doyen, il y a faculté, il y a sciences de l'information, c'est-à-dire faculté aux Zali kolakisa bana po bakoma ba journaliste. Faculté il y a sciences de l'information, ils allaient organiser dans ba département. Département il y a journalisme, département multimédia. Na journalisme et kabwane na mwa biteni mike so okoyi kosala journaliste po koma mopanzi sango ya makambo matali mikili mosusu tobingi na français journaliste politique extérieur tope ko mopanzi sango pona makambo matali politique na kati na ekolo na biso. Donc mosala na biso awa tozali pona ko lakisa bana oyo bakokoka kopanza sango na ekolo na biso pote bato ba congolais bazwa sango ya solo pa ya bilobalo balobaki hein toli ko pesa yi un certain nombre d'éléments de base oyo ko permettre ceux qui alinga ça la science de l'information ce qui a ça car seulement science et communication pour mibale nyoso mibale ezali na bokeseni département en communication ezali esika to ko préparer bateau pour moni moto esika fandi na milieu nini na lobi ya famille na lobi na ba compagnie na lobi na mangomba il faut qu'organiser eloko babengi communication. Communication ezali ndenge nini ngai na yo tokoki kokabola mayele tokoki kokabola eloko toza nango na moto ndenge nini naye kokende lelo nakende kosolola na bamama oyo basalaka bilanga soki baya na posa nakende koyebisa bango ndenge nini basalaka posa na mosala epesa bambuma ya malamu. Il faut nayeba eloko babengi communication nakende koloba na bamama wana ndenge moko te ntango nakosola na baprofesseur ya université ou bien ntango nakosola na bato bakoteka biloko na wenze. Donc moto aza kosala communication aza koyekola eloko ya liboso ayeba support eloko nini yango koutiliser po amema sango wana epa ya bato wana oyo baya na posa na yango. Donc communication ezali na baaspect. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts
des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains, appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. To constate na bazando mingi eza na Kinshasa ba vendeur ya tombola ba koma ko sangisa ngona kato boka bango moko ndenge balobi. Kinshasa l'équipe partout KNB tout ça dit constat que ba maman belo bateka ka ba ballon ya ba sapato to pe bateka ka ba t-shirt to ba chemise ba ça dit constat et belé bazwaka ba sangisa ngona o bobenga ka bilamba kato ou soit ba pantalon ya kato ou soit ba keti ya kato yango wana lelo biso to kitaki a na zanda munene kwa ko tuna ba maman wana bateka ka est-ce que ça ya solo to ya lokuta biso bilo wala to sala ngote biso tria kande ba mère na biso bake ba sombi ba koli baye ba sopi biso trier to tient la mesa biso teka original to teka biloko akatote o mo net biso teka la biso biloko wala ba bate so ba la posa biloko wala ya kato faut ba kende place ba teka ngula na avenue kato biso la mesa biso teka ka ba kete ballon o biso sombaka biso teka ba wana te bango bateka o biso moko pe to lata ngute biso lata original biso lata biloko wala ta wala eza pour la bateau wala ta rango bango basangisaka bakosi te basangisa po ba mama mingi baza ya zando basangisaka bazoke kosomba ya ba chinois kuna na ba mesa bazosangisa bazokosa ba kriake eza nango tombola meza tombola te te balobi na monga solo eza ba mesa mususu basangisa net na mesa nga ya sangisa te basangisa mais faut na pourquoi bazosangisa moi ba osangisa tombolo to za hoteka kala eza sous même qualité ezo lelo te to za hoteka vraiment tombolo moni eloko vraiment monta misi $50 sombi tombola été ba mama comment préférer aka sombi kuna a baloli pour sa bénéfice so ba osama bon pona ninde kolanga suivi na mboka na biso ezate ya biloko oyo ezate qualité biloko ezokota na yebite soki osesa contrôle yango parce que za biloko musu ba mindele ba oteka biso ba benga okata kata ba osombi so mama biloko na okotala kutu te ba futi mbongo ba bokelo biloko oye biloko na musu bima be makasi omoni ke mboko na ngezo kufa bakimi mbangu bake basangisi biloko wana bazoteka bongo bolandi ba vendeur ndelo ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozoyebisa bino ba vendeur que tombola déjà yebana ke eteka biloko moko ya original eteka biloko moko ya makasi oyo ke muta sombi eloko ngo eza durable soki bo bandi ko sangisa na oya katoto na oya shisho ezo bebisela bino marché bo continuer ka koteka biloko na bino ya original et que ça la ke valoriser biloko na bino Kinshasa et l'équipe partout. 3 Snap Force One service bazoteka mituka soki oza intéressé zo ba détail na élément oyo ba habité à Matonge balobi selon bango après liwa papa wemba nani akoki okumbela viva la musique Kinshasa l'équipe partout le loto kitina Matonge plus précisément na Molokai pour na solola ba villageois ya Molokai ba mekana ko yebisa biso na absence ya papa Wemba bango bazomona nani oyo akoki kokumbela viva po kombo ya viva ebungati mais selon ngai nasi papa salaka ntemo moko boye mutu akotika na viva la musique eza ya bana Matonge donc selon ngai mutu akotika na viva la musique na mukumbela kwa papa zate ezali pati pacheko mwana bokei yende mutu akoki kotikala na viva la muzika oya papa Wemba oya biso bana Matonge po biso bana Matonge tokolinga te eloko eza ya biso euta musika tolinga muta musika ya kokomande toyebi bawenge banda bawera bajibe mais Matonge ezali ya papa Wemba si papa Wemba zate il fallait pacheko nde mutu atikali na mukumba nyonso ya viva la muzika regret na biso ezali via kei mais nani akoki kozwa mokumba ya mouvement wana ngai etanke natif ya quartier Matonge nakomona bapasa nyonso baleka na vivre la musique akobanda bave na biso balijo na baoyo bazali présent lelo basangana basala na réunion moko ya makasi so basali réunion moko à partir ya réunion wana nde parce que babaka le débat jaillit jaillissaka makamoko ya bien donc basala débat moko ya malamu nda partir wana bakoki kotrouver nani akoki kozala leader ya mouvement wana parce que baza ba leader vie aso bana bango nyonso baleka na vivre baza ba leader moko pona leader moko ezala passe nga na omona basala concertation moko ya malamu po bapona leader moko eza mwa pasi eza pena mwa pasi mingi po moto azwa charge wana oyo Wemba azalai nango Wemba black terre
wana pena blague te kozwa charge wana mais lokola lobaki eza vivre la musique eza kombo na ye tokotiaka appui tozozela mikolo baloba oyo bakoki koloba biso tokotiaka appui motu baondima tokoboya te tosoutenir mais azala motu moko motema malamu po papa yemba azalaki motema malamu papa yemba atikali babongo te mokolo bembo atikali ata korepete na papa wemba te biso tozalaki jour bembo azongaki ezalaki kaka baprésentaki epa papa wemba neti nga nazala ye wana papa yemba atikali koloba te atikali bendo charge te Naduka tumba oti Italie azana Kenya nimta kokumbela bana mai pour suzana veti na suka na via ke Côte d'Ivoire ti lobi tozana ve na masanga koloki to so na venga na masanga ve beaucoup la che masanga loboko a che goto so makambango ayibendo amisu makasi azongi bo sapacho ko simweza ko zonga dia biso na masa ve uzazi loboko na a che masa na lipeka donc aso bo sa ve azonga po terrain où zabendo yo azongi ya komocha kuba makamba komoloba kutina na plein rep po jeune fora mwana matonge neti nous déjà déjà ta encourager aso combattant imta kokumbela je absence à papa mutako kokumbela vivre za na Luka Tumba Jamala pour yazaki collaborateur à papa selon lui toza to selon makambo ya famille selon ma famille sili arranger ma famille calme bayokani bien après tout solution pour ma mouvement mais pour le moment la mitona position na ébalité ba n'importe qui ba bazo loba banini benda ko zo mouvement ka yimo nenga loyengete faut famille et fanda et décider celui ba celui ko zala yé celui pe ezala nani en tout cas pour le moment ezana yete pour le moment ezana yete ne tozo bazo loba wana banini ezana yete tanga ya mutu ezala ko la destinée ya mutu nzambeka mutaye bakayango. Mais si les gens peuvent bâtir la divergence de côté, moi non papa m'a bimisa ya suka. Quand on l'a lignée à King Kester Remene et après à son âme. En tout cas moi je vois beaucoup plus Redi Amis. Redi Amis il peut être un mentor. C'est-à-dire de temps en temps il vient. Nanyelo bateke ba mususu wana ba zo démérité. Je fais aussi allusion à la style de la chorale. Mais s'il redit, alors on peut sa tenue, parce que c'est lui au moins le seul artiste que Papa Wemba a donné, a fait sa cutus pour émerger un solo déjà dans Viva la musique. Alors, la reconnaissance, on a bien qu'à dans la case de Cantonaye, afin na bureau, afin na directeur artistique, tout staff artistique, va raisonner, va réfléchir ensemble avec la famille comment est-ce que qu'on remonter Viva la musique. Parce que ceux qui sont restés aussi besoin de mériter parce qu'il y a des talents. Mais quand même, moi, tout le monde dans la ligne de conduite et puis moi expérience, surtout une expertise, de façon que mémoire à papa Mbaïs à la vraiment gravé toujours la mémoire à Congolais. Parce que Papa Mba, c'est un artiste qui a gravé des générations des années 60 jusqu'à la troisième millénaire. Bonandi ba vie abakimwa na miko ya kanibolo biso to senga kaka na bandeko nyonso baleka na viva ba meka kofanda basolola bayoka na pona famille bayoba nani ya koki kozwa mokumba ya viva parce que viva za orchestre ya munene c'est pas parce que papa Wemba kufi que orchestre wana faut disparaître c'est vrai batu balobaka leader soki akufi maka nyonso ekufaka mais to senga na bayo nyonso baleka na viva ba meka kokutana ba désigner mutu oyo akoka kokumbela viva po viva emeka kosala exception la Kao nyonso eleka Kinshasa eleki partout. Merci na ndenge bozaki ebele libosa ba poste télévision na bino pona kolanda. Magazine Tembe magazine bolingaka mingi. Soki nyola ta ba kutira solo, mukolo size saibana mani d'orchestre na maison d'orchestre répétition. L'avenir est la numéro 21 na commune à Kasavubu. Kinshasa eleki partout. Allez,